nakondima patinetengo oyo patiengo moindo atana patiengo nakondima patinetengo oyo patiengo Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Mukamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina se yoko tomeseni koluba koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambonzo kande ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina nesongi anzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola batelemi lisusu neleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 po nini te lisanga ya bangunza na kati ya religion fumu kimbangu vutuka ba ye lisusu bekoluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tarantina manaka mabiso mabenge mibongo Baindo Bola Muka tokoliki actualité ze dominé na bokanisi baero mibale ya mboka ya biso 16 janvier Musée Kabila pe 17 janvier Mbuta Lumumba ata sous-entendu mbotama ya mbuta machua kasi lelo to sepeli penza to meka ko kanisa lisusu baero mibale bato ye mondele pe bato Baindo bameki kopesa lisusu lokumu na mikolo malelo tomeseni koloba liboso na bino manaka ye Baindo Bola Muka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris po nini tokosenga kana bino bolanda yango sans tendance et sans parti pris po soko boti foi liboso moto yaze koloba makambo ya kolobaka makambo ya boindo yoze muyezo yoze soko islamize okokokate kokota na bozindo ya masolo kasi to mitia Baindo masolo ye kolobelaka bongo pasi ya Baindo soko tokomonela yango lolenge wana tokolikia masolo mabiso moko kenda penza na mwa alima soko tokolobata na lolenge wana 16 janvier 2001 bapesi sango Musée Kabila assassiné mokili eleli bakongole baleli eteni moko quelques dirigeants africains bameli champagne kasi bato bazalaki na bisengo bitondi nzoto loposo pembe Musée Kabila yambo akota le 17 mai 97 to 97 pona baike ezalaki po bato balembaki politique soi-disant ya dictature ya Mobutu bato bakomi ko calquer président Mobutu na banzila bato bakomi ko humilier président Mobutu bato bakomi ko chola ba journée komi ko calquer président Mobutu voilà tango bayoki rebelle moko abimi aze ko combattre Mobutu azalaki bongo bienvenue mpo ya biso bazairo à l'époque bato bakomi kozila rebelle wana ya ne bengeli utenir penza rigueur te wana wa na Zaïre à l'époque tozalaki na le vieux Tshisekedi ennemi de taille ya président Mobutu wana na bakan na tango wana ndako ya chambre salon
mabota mibale e kaboli boze ko yoka na manjoli njonjo ya mabota yonso mibale wana tolobi na kimokolo bokoma eloko ni tolingi toloba wana mpasi ba fonctionnaire à l'époque tokoliki bakoma ki soko na nefe kuna ba 90 mois ya paiement te wana awa na mboka awa ya Zaire banzila boye parnienga na ba détail na kozonga na ba élément na meseni koloba soko bilili bize nanga kotia bize oze mingi te banzila ya kokufa ba ekolo na yebite soko na tango wana bato ba yebi cité des anciens combattants église ya Sebeko mwana zeko kenda kelasi akuti brique ya bato alokoti yango kiti na ye yango ana kokomango kombo na marqueur na époque ya Mobutu wana tozena le vieux Tshisekedi opposant de taille Muse Kabila bundi makambo matamboli ndenge sengela ki tambola loko ape peuple congolais tozaki kozila moto yango na maboko ya kofungwama le 17 to yambi bango mboka elongwi Zaire komi République démocratique ya Congo Tshisekedi yankoko tozeko lobela Tshisekedi ya Félix était tokokoma ya Félix Sima Tshisekedi yankoko atikali opposant alingaki Mobutu te alingaki politique ya Mobutu te po ezalaki ko prôner dictature Muse Kabila tango ayeyi na politique autre politique ya Muse Kabila du début à la fin ezene sikate baleni na politique ya Maréchal Mobutu Muse Kabila yeyi na politique ya Lumumbuiste kolobela mabele ko battre l'intégrité ya mabele intérêt ya bana mboka bazala yambo ba premier bénéficiaire ayeyi na makambo contraire salaire ya bato basalaki na président Mobutu ezalaki koyebana te Muse Kabila yeyi salaire ezaloze ministre salaire na yo sengi yebana tala tomonaki occasion oyo nkoko Tshisekedi akokaki bongo ko se rallier soko to ko defata lo poto na Muse Kabila mais à la grande surprise nkoko Tshisekedi atikali opposant de taille to bandeli li solo na Muse Kabila kolandela ba date 16 na 17 mais soko to zongi na 1960 bankoko Tshisekedi bankoko Kengo bangonde bakalaka ba étudiant oyo bautaki na Louvagnons pour yako faire face na gouvernement ya Mbuta Lumumba tango mes attentes et côté entre Mbuta Lumumba na président Kasavu koko Tshisekedi na 97 atikali opposant de taille Boyebi toloba lobango mbalombala je ne saurais travailler avec celui qui a pris le pays par deux armes constitution ya mboka et lingisa kite ye Tshisekedi moto ya mikanda moto ya mayele koleka akenda bongo kosangena na moto azoi mboka na mandoki mais soko to kosala entre parenthèses na politique ya Muse Kabila na politique ya Tshisekedi nani akokaki koloba alingaka mboka oyo République démocratique ya Congo e bato yonso oyo basalaki na président Mobutu oyo Muse Kabila abotolaki bango bombo abotolaki bango 6-7 abotolaki bango wolo na maboko bato wana bamiti ba ennemi ya Muse Kabila Muse Kabila na embargo alaisa bato Muse Kabila na embargo abunda etumba tolandi ba discours ya Muse Kabila tozena balak
tozena bibale tondi mbisi boni boni bato baliaka Saint-Charles. Mbisi esala soko mbula zomi. Po nini tozena or na mabele na biso. Toko kite to rejuir nango. Toko kite to sepela na yango. Nkoko Tshisekedi atelemeli Musée Kabila. Abandi kozwa ba contact ya libanda po bango politique basalaka ya kokenda kofunda ba dirigeant pe mboka libanda. Wana catholique Musée Kabila na embargo mituka kolala na ba station ya essence akomi kokenda kosomba carburant na Zimbabwe, kokenda kosomba carburant na Angola. Soko asombi carburant basango bayei bakozwa bakosomba ba citerne mobimba po bakenda kobomba na limete. Musée Kabila na service national asali milona oyo ekolesa peuple congolais. Asali ba cantine populaire ba BNPS. Basango bakoya kosomba masango, kosomba ba huile, bakenda kosala ba don na ba usine ya fabrication ya ba savon. Bajwaka masango bakenda kopesa na bangulu. Rupture ya stock. 16 janvier, Musée Kabila nandako ya Mosala ba assassiné. Bato yo batelemela ki musée. Lelo bazalisi musée Monsanto. Lelo bakoma koloba o babengaka musée plus dictateur que Mobutu. Lelo balobi ba préféré ba vivre na musée Kabila que na président Kabila Kabangi. Bankoko Tshisekedi oyo bakombataka Musée Kabila sima ya assassinat na ye basali ba témoignage. Et la preuve en est Tshisekedi ayate. Nkoko Tshisekedi ayate na matanga ya Musée Kabila. Pour la qui sa degré à haine. Lelo toze komona ba politicien ko défilé na etando koloba bolamu ya Musée Kabila alingaka mboka alukaka kosangisa mboka alukaka bolamu ya bana mboka tango esi ya kufi. Mbuta Lumumba lolenge moko atelemi combattu toujours par ba catholique bato ya Yambo. Po bakanga Mbuta Lumumba catholique ndazo sala soko message ya banzila ko recadrer l'empreinte ya nzila Mbuta Lumumba sala ki koleka. Tango bakangi Mbuta Lumumba bango nde ba inisi Mbuta Lumumba na beglise na bango. Azalaki communiste. Lopoto bato ba maîtrisaki na inote qui dit communiste catholique atei yango mwasi ya yo akokoma mwasi ya bato yonso velo na yo tiki liboso ya lopango mokambi kivu ya kokipa azwa kei na yango soko pe makiluti la koki azwa kei na velo yango wana nde communiste babomi Mbuta Lumumba na liwa ya somo yeba soto yebi lelo Mbuta Lumumba komi Monsanto bato bakomi opesa témoignage ya Mbuta Lumumba. Colonel Mobutu oya zeko niata Mbuta Lumumba na botine nelongi na 65 akomi héros. Musée Kabila azaki o mabatre tango ba assassiné akomi héros. Bino botangi koleka biso bokoma tina bare wana oyo bato ya itero bakitaka bota la définition ya kozala héros. Ata mokanda tolonga na ino malamu te po tokaki pe
Papa Wemba loko akufaki na podium e fois à l'aéro. Chance bobongisaki. Mbuta Lumumba lelo ndakisa ya ba politicien. Mais à la grande surprise, tomituna biso na bino. Nani oyo akoti na philosophie ya Mbuta Lumumba, nani oyo akoti na philosophie ya Mzee Kabila. Mbuta Lumumba alobeli indépendance, bon somi ya bana mboka, edzonga na bana mboka. Adjoa mwasi ya sango moko te, adjoa mwasi ya be malula te na etango na bango, po bango pe soko baka na basi, soko baka na basi te, point d'interrogation. Mais catholique a s'encharné te Mbuta Lumumba kenda na kufa. Même catholique, Mobutu tolobaka yango ndeko moko akomela kingai na mikili ya poto, soko na zeko sala manaka, natangaka kombo ya Mobutu te, po ye base, cause ya destruction ya mboka oyo. Non. Biso tolobaka Mobutu bazalaka na deux phases. Phase ya Mobutu ya retour à l'authenticité, ezalaki phase mosusu ya Mobutu Maréchal d'Isaïe, na tango ya kolia pe komela. Mais soko tozwe Nkoko Tshisekedi, na ba phase yonso ya Mobutu azala opposant. Na phase ya retour à l'authenticité, Mobutu aluka bolamu ya bana mboka. Po nini Nkoko Tshisekedi akombataka Mobutu po bato balata cravate, po bato bazala na ba prénom. Occidentalisme, fruit de l'impérialisme. Président Mobutu a changé phase. Na etumba malula kumbaki. Président Mobutu a keina primakuria. Malgré keina eteni na bango, Nkoko Tshisekedi opposant. Ennemi politique, soi-disant. Pour ngana sora plaka, Mzee Kabila boyaka ke Mobutu azaki na opposant. Pour Mobutu a éliminaka ba opposant na yonso. Tshisekedi contrepoids ya Mobutu. Échec ya Zaïre, échec ya Mobutu, échec ya Tshisekedi balia ensemble. Lelo Mbuta Lumumba bato bakumisi ba université na bamboka esusu ezena kombo Mbuta Lumumba, tokenda na Kiba, tokenda na ngambo ya Congo Brazza, tokenda na Kenya, partout ba reconnaître moto wana grand molobeli ya Afrique. Mais nani alandi mokoloto bango batikaki. Accord ya le 30 juin. Oyo makilama bato masopanaki le 4 janvier 1959. Bon somi ya bayi Congo. Nani alandaka. Bato yonso pouvoir bazeko kenda ko négocier yango libanda. Même bato ba mibengi ba lumumbiste. Mais, plus de 30 ans sima, Belgique a reconnaître que yende moto aboma Mbuta Lumumba. Belgique a reconnaître. Soko bilili bize na lingaka kotia penza bize uze ute. Soko na zeko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji. Tokenda na ino tolanda elema ye. Bongo tokozonga na ndako ya mosala. Bonsoir à tous. Le gouvernement fédéral a présenté ses excuses au peuple congolais. C'est l'une des conclusions de la commission parlementaire d'enquête sur l'assassinat de Patrice Lumumba. La Belgique a une responsabilité morale dans la mort du Premier ministre congolais. Philippe Lamère. À la lumière des critères appliqués aujourd'hui, certains membres du gouvernement d'alors et certains acteurs belges de l'époque portent une part irréfutable de responsabilité dans les événements qui ont conduit à la mort de Patrice Lumumba. Le gouvernement estime dès lors qu'il est indiqué et convenable de présenter à la famille de Patrice Lumumba et aux familles de M. Mpolo et Okito et au peuple congolais ses profonds et sincères regrets et ses excuses
Le moment est historique et solennel. La Belgique reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat du Premier ministre congolais. L'intervention de Louis Michel clôture le débat parlementaire sur le rapport de la commission Lumumba. Des débats marqués par un consensus général, même si certains intervenants ont souligné qu'il aurait fallu insister un peu plus sur les victimes belges des événements du Congo. Ce matin, la famille Lumumba a été reçue par le gouvernement. Le Premier ministre a présenté les regrets de la Belgique ainsi que la décision de créer un fonds Patrice Lumumba pour le développement de la démocratie au Congo. Ça n'est pas du tout paternaliste, parce que si c'était paternaliste, ça se passerait d'une autre manière. Non, justement, c'est le contraire. Nous respectons assez les Congolais que pour simplement leur dire que nous voulons nous rendre utiles, que c'est à eux de nous dire comment ils veulent que l'on travaille ou qu'on les aide, ce n'est pas nous qui leur disons ce qu'il faut faire. Et en début de soirée, après le discours de Louis Michel, la famille Lumumba a tenu une conférence de presse où elle a marqué tout en nuances sa satisfaction. On peut tourner la page, mais vous n'allez pas nous demander qu'on oublie qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons aussi le droit de mémoire. Et je crois, le fait qu'il y a cette possibilité, à travers la fondation de Patrice Lumumba, de faire tout un effort nécessaire pour le rétablissement de la démocratie au Congo, je crois que c'est une chose extrêmement positive. Ainsi, 40 ans après la mort du leader congolais, c'est donc un chapitre douloureux de l'histoire de la Belgique et de son ancienne colonie qui se termine. Matondo bandeko balandi boyoki obumoni wana premier ministre belge ebimi na monoko ya baindo bola mukate ba reconnaître bango nde ba assassin ya Mbuta Lumumba basalelaki banani na eleko wana basalelaki ba politicien basalelaki ba religieux ba politicien banani colonel Mobutu et consort tozoi banani bankoko Tshisekedi bankoko Kengo ba Moïse Tshombe et consort na spiritualité banani soko ba religieux kasi catholique ete tango babomi Mbuta Lumumba zala nano malamu te na seconde na 60 tango bazé koluka ye bakanga ba diaboliser ye ba kombo yonso ya mabe batili kolona bango catholique ba santo lelo na élément bolandi Belgique a utilisé ba politicien na ba homme religieux catholique pour ba effacer Mbuta Lumumba oyo lelo na bino ba politicien bokomi ko pesa valeur lelo to se ko mona bandeko ba combattant bolimbisa na lingaka bino mingi yango na simbaka eteni na bino ezepe na ba combattant mosusu boko silikaka makasi koleka esala kanga sengo po ata bosiliki boko pasuka te boko revenir na raison ne songianzi la zena longueur d'avance vision ya musika mende kondombe le pas zena vision ya musika okomona bandeko ba combattant ba sangeni po ba tombola ba pancarte ko finga président Kabila Rwandais président Kabila dégage yonso basé ko komalelo wana bandeko ba combattant bozena mikili ya Belgique bino lokwa ngai bolanda documentaire ya mondelo ya assassinat Mbuta Lumumba un belge alakisi linu ya Mbuta Lumumba en riant alobi ndenge tobomela Lumumba ata nyama ya kanda akoki aboma moto ndenge wana te matondo ndeko ngala zumu nef elbo ilisraka mwa ba element wana ekosala bandeko lisusu mwa malamu na ba cerveau linu ya Mbuta Lumumba nkoko oyo ya mondela lakisi me bino bandeko ba combattant bokoki kosangana te to revendiquer na ino lino wana te
3 temps, manger, baiser et boire. Ba ONG zé financé na loposo pembe. Sima ya marche, boluki esika banganda po bomela. Sima ya komela boluki bibelu po bokenda nango na kaneton à l'aisement. Bobengi bae boze kolobela mboka. Moto yantina lelo, moto ayebi kofinga président Kabila. Moto bakopesa lelo misolo na mindele, moto yo ayeyi na plan ya ko détruire République démocratique ya Congo. Linu ya Mbuta Lumumba lelo azangi tombo. Soko bato bako se recueillir toko kenda wapi. Abo pesinga biyano na bandako bolobita la zoba o toko kenda na monument. Kasi bomo ya moteze na ba phase mi balete. Tango ya esengo nde bato bako kenda na monument. Soko na tango ya date de naissance. Bongo na tango ya etumba. Bato bako kenda wapi. Po tombe. Et pesa ka énergie mosusu. Tombe ko pesa ka énergie mosusu. Monument pe e ko pesa ka énergie mosusu. Mais botala na ino monument yango Mbuta Lumumba zeko sala sourire. Azena tango soko ya divertissement ya bomo inaye. Énergie nini azeko pesa ya esengo. Mais il fallait tomber zala. Et sika to kokenda ko senga bokasi. Na tango to komi lelo bakonzi bakenda ko s'incliner kuna Mbuta Lumumba zeko kufa na pasi na motema bolanda dernier discours asalela mama Pauline azeko loba yango na choque na motema mondela yebi pourquoi boya akanisi alobi ata soko na bwaki Lumumba na mai bato bakomela mai wana énergie ko zonga. Soko na kundi ye bako kenda ko s'incliner to bako tambola likolo ya mabele ata na inconscience bako bénéficier d'énergie. Soko na lobina tumba putulu solome ya milinga e ko kota na badzolo ya bato. Lumumba ko sala incarnation rapide. Mais assassin la kisibiso lino alobi lino ya Lumumba tomela butu mobimba champagne whisky vin pour te découper en morceaux ndenge to bomela Lumumba ata nyama ya kanda ko boma moto ndenge wana te bino ba combattant ba soi-disant balingi ya mboka oyo boko iko sangena te bo porter plainte bufandi na mboka ya mibeko mboka ya droit mpo ya bino bozeba combattant po bofingi président Kabila mpo ya bino bozeba combattant po boyebi ba plan ya kosala ba rébellion esika boko violer ba mama boko violer ba tata esika boko violer bana bilenge pe mibange wana bo munisi énergie wana bino boye ko défendre mabele. Politiciens yon soyez na politique contraire ya Mbuta Lumumba. Destructeur. Traître ya République démocratique ya Congo. Ndenge moko totangi kombo ya Fumu Kimbangu lokwa slogan. Mobali alingi mwa goligoso na ye mingi sokwa tutili baku atangi goligoso na ye. Oyebi na bomo ina ele kana bagoliko soboni oyebi atanga pe bagoliko soboni na mabako abeta mwasi soko alingi mobali na emingi azika na kikalungu agangi timba po adiki memoko akoboya na pena timba kasi akoganga pe soko futila te akoganga pe soko kwaku akoganga pe soko kivuya ça dépend ya bolingo ndenge ze kokumbela. Raison pour laquelle bolobi kombo ya Fumu Kimbangu lokwa slogan yango bo appuyer catholique bo appuyer mosengo bo mibengi bana bilaka ata na degré nini ya suka ya etumba bokokai ko appuyer catholique te pour catholique cause ya déstabilisation ya bambo. Mondele tango akoti azalaki na police partout te
bazalaki minoritaire baki moke nini esalaki na bango bazala ba bon détecteur. Église catholique osali tubela na tongo okokotaki soko mondele kosikibota na nzela ya zamba na poko kamwi la police ayei kuzwa yo. Osalaki tubela obombaka mercure na ndako na pokwa mapinga yei kuzwa yo. Catholique banani ba empoisonna Rwandinga nkuu. Catholique 1665 Yamfitankanga roi motu ya roi bakati bamemi na Nazareth na Luanda osopeli soy omeli communion. Catholique elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale ya kimpavita. Oh lelo pe bokomi koloba boze ko tambola na effigie ya kimpavita mais boze ko appuyer catholique. Bopesi tena Mosengo tango cardinal Mosengo abenga ba dirigeant ba médiocre. Ingeta bo rejoindre biso que l'école occidentale est formée ba médiocre. Et le col a bango na ba politicien basé ici na même école bango yonso ba médiocre. Na moto ya kobota kabana ze ko bomba. Na moto azena ba goriko so ze ko bomba na sima na ba kufan kuna ko zwa ba mamelo ya bato manjori njonjo médiocre. Bino yonso mokoloto moko ba médiocre. Bo pesa religion africaine tango asala mosala. Tokotangisa philosophie ya Mbuta Lumumba. Boni ore kokezala ya Mwanda ba habitant ya Mwanda ba sentinelle ya pompe cheval. Boni libaya ya Équateur. Équatorien zena droite simba nzete na ye. Afromoza a simbate, bois vert a simbate, bois rouge a simbate. Boni or na biso fezala ya Anvers, propriété privée ya Anvers. Iranium na biso géré par les impérialistes. Et tango esengi batoba sangena, batoba zwa mayele. Mondela yei na simana bino. Abandi kola musa batolo kwa ba mayebo na tongo ndenge ko botoko. Ngwanda oya traversé soko 32 ans de pouvoir na président Mobutu. Le lot d'honneur des leçons. Monsanto yé motoko ya ko bongisa République démocratique ya Congo. Okomona moto moko azalaki awa musicien koki même pas ko kamba orchestre soko ya 4 ou 5 musiciens na mikili ya poto motu ya ba combattant. Yenda koya ko bongisa République démocratique ya Congo. Tokamwi catholique asali misa po ya 8 personnes 8 inciviques bato bakufi tena ba église na ye mais bato yo bakufi po bakendeki koyiba mokolo le 31 ya décréta qui marche. Catholique akanisi bango, catholique aleli bango, mais bokolanda po bososola basé bato bakoluka kabolamu ya peuple congolais te. 44 personnes pe bakufaki na mvula oye nokaki makasi bato ya kalamu bato ya maya makelele bakufaki. Catholique atali bango te mpo ya ye ben sifeke na yoyo atilaki motema bakobuka bandako ya bato bakoboma bato lokwa l'état tiaki bango maboko souci asali misa mobimba po ya ben sifeke wana kasi tokendaka na leçon soko ya lobi bazalaki ben sifeke te. Catholique a contribué combien obsèques ya bato wana gouvernement lisusu nde azwe charge. Catholique a kei kotala mabota wana oyo babungisaki bato na bango po alobi bazeye ben sifeke te bazeye bandimi na ye. Toze koyebisa bino soko basango babotaka te ya solo seke bayebi ntina ya bana te. Bana bato bakufa po bazema pungu. Mais soko
babotaka bazali kobomba bana na bacongélateur bazali kobomba bana mopanzi fruit ya impérialisme loposo pembe akosalelaka bango baya bakakola biso yaki mpavita batumba yete na bamissionnaire catholique mibale mais tokoliki ya peuple congolais toyebi te soko sima ya milangwa sima ya mabina kaka loketo bokasi ya congolais be loketo bokasi ya congolais be loketo po lelo moto mosusu tango mosusu oyo naino abotami te na catholique akokai kotelema epa pesa leçon mais ezalaki cardinal Mosengo te cardinal Mosengo te mais président Mobutu pa yebaka comportement mabe ya cardinal Mosengo wana zenano évêque ya Kisangani ngana meseni koloba soko bilili bize na kotia bizeuze mingi te lokwa toze ko beta déjà kota yoko na bandeko bazene teni ya roji to zonga lisusu tozwa nano interview ya feu maréchal Mobutu concernant comportement ya cardinal Mosengo na tango wana évêque ya Kisangani bongo toko zonga na ndako ya mosala po ya kosilisa manaka tolanda ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpona bureau définitif monseigneur Mosengo archevêque de Kisangani mais liboso monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale liboso monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani yo yebi histoire ya Zaïre citoyen journaliste baye babomaki monseigneur na Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani bazali na kati ya sa oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi oyo babomaki moninga na ye évêque monseigneur ya Wamba oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaïre mpona béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaïre na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala est-ce que yo koki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato kofinga armée kofinga basoda koloba bilobaloba yo oyo ezali mboka oyo babengi yango 3e république tolingi tobongisa yango wana matondo bandeko balandi bino lokola na ngai touti kolanda elema ya feu maréchal Mobutu azalaki ata na intérêt te ya kokosela évêque Mosengo makambo wana président à l'époque président d'Isaïre ndazi ekoloba mais lelo à la grande surprise cardinal Mosengo donneur de leçons politicien tolobaki yango na mbula eleki tolobaki yango na mbula eleki novembre décembre 2016 alongola Soutani asala politique active asala politique active lelo bomoni a récupéré bonga ya Nkoko Tshisekedi Nkoko Tshisekedi opposant à vie moto asinia esika bakobomela koli o babenga Mbuta Lumumba koli ba Tshisekedi na kati toyei na tango Mobutu opposant Muse Kabila opposant mwana yeyi lelo ayoki ata sonita ayoki ata nkelete tango ngana bandi opposition mwana oyo na ino na mokili ya molimo na makanisi mais Nkoko Tshisekedi a combattre ye mais tolobaki na bino mikolo eleki tokoliki ba combattant bosalela kibomoto ata imbo na yo kobokoloko soko opesi bilia akotia zolo rien que pour sosola eze bilia ya malamu to ya mabe boni boze kokoka kokota te na réalité ya bomoi botala mouvement ya ba combattant tolobaki yango mbaleleki na ba 2003 2004 2005 falaki président Kabila kima mais mokila molimo est compliqué bino lelo bokoma biteni e ba susu bazalaki na bino ba combattant balobaka mabe ya président lelo ba yeko pesa raison ngana tanga ka ba kombo
bozena ba élément ya ba makolo kotambola bozaki na bangolo kwa ba combattant lelo ba sosoli ba yeyi na mboka baze belé bozaki na bango Koko Tshisekedi tango a telemi na ba carton rouge et commis excès balakisi e koze joueur azalaka na droit te apese baninga ba carton effacé e na kanda wana na nzoto kuna e kokoma wate me bososola me fale bomituna ba plan yonso ya mabe yetoze ko sala ba plan yonso ya mabe yetoze ko sala mpo nini eze ko bota mbuma te soko président Kabila ze ai na milimo ya Bangkok bino bolobi 80 président prophétie Fumukimbangu te Fumukimbangu akokiazala na président Kabila te bongo nanya ze ko protéger ye et bino ba combattant basusu baze ko telema na susi ya mboka me basusu baze ko lia misolo bokosa ne mwanda nsemi kulutu na ngai lelo soko aze wapi bokosa ne mwanda nsemi yende vrai opposant Fumukusu Pamba akenda bunda afandi na télévision Kabila dégage mais lelo soko tokotuna motuna na botosi na ne mwanda nsemi na président Kabila nanya dégager mais fala ki bozwa mayele nalandi elema moko na tongo bandeko bakombata botindeli nga mpona kochola ngai bobengi cardinal Mosengo Joker aliaka bakarte nyonso na nini na valeur mais kasa abundi na biso tobeta bakarte tokwei brada donc ti ojwe wana na ba joker na yo kanti okobeta na ngai na jwi na nga ba carte identique na koi mataba brada opoli na ba joker na yo bota lesika cardinal Mosengo apoli biso to koi brada mataba ba carte identique to koi bobengi joker ma beti machete apoli na ba joker na ye na maboko mondele nde abatami na sima Vatican nde abatami bakotaka misa te papa kotisi soka sali misa moko pona kimia si aluka kimia ya mboka oyo pédophilie eze ko renye kuna na Roma lukeli yango kimia te pédérastie oyo eze ko renye kuna na Roma lukeli yango kimia te aya be ko luka kimia wana na République démocratique ya Congo makita maïmaze ko salima mais bino nde botindela kinga elema oyo te ya Union européenne parlement ya Union européenne boni moto aze koloba alobi yango na bamindele ba belge bino nde bobomaki Moïse Kabila pena ebandeli bobandaki na président Kabila kabangi po aboyi bakore na bino bokomi koluka bo assassiner ye wana mondele pourquoi toze ko beta nkota yoko na bandeko bazé na régie botia elema ye botonga na ndako ya mosala bongo tosukisa manaka na biso ya mokolo mwale Nation des libertés, Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement Monsieur Pitella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines,
Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Matondo bandeko balandi. Tobendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo. Na esika bo silika. Na esika bo ganga, na esika bo benga bo finga. Bo mituna. Makambo tokolobaka topesaka ba précision. Ngai na président Mobutu to salaka kopete. Lobali kambo yenga na kotia kango mikolo mizeko yana baindo bola mukate. Catholique abuma. Ba école la plus chère catholique. Bolingo ya catholique fala kitisa ba école. Ati ata ofele. Bolingo ya catholique fala kitisa ba hôpitaux. Bolanda ki elema ne songianzila. Nama wana motema na mai na miso. Atangela bino soko nzuzi elenge mwasi akufa na clinique bondeko. Mwana si abaluka ki makoki ezete. Hôpital catholique. Balobi yango pe clinique bondeko. Basé koleka ye plus de 5 heures du temps. Moi si wana kufeli wana catholique et les lois lingala qui s'akalingaka peuple congolais. Mais ça fait mal au cœur. Basé na problème il y a pédorastie, basé na problème il y a pédophile. Tango boka ka pédophile c'est ba pédete. Soko to lobi pédérastie nde ba pédé. Bango na bango basango ko zwana kuna, ko sala mbulungu kuna. Mais na pédophile basé ko zwa bana mike ba colite azé ko kosa yo soko na misa ya latin na suka ya misa le kakuna na loge ba documentaire eze mbala sima to kotila bino bilili bana boni basango basakanelaki lelo bakomi ba maître avocat ba traduire basango en justice pe boko kakolanga ite na tila ki bino élément mikolo eleki ye moko papa lingia tia cour suprême alingia tia tribunal pour ya kokanga ba pape pour ya pédophilie pour pédorastie na Vatican bino bandeko ya mikili ya poto nde botindela kingaele tokota na philosophie ya Mose Kabila makila ya bato wane ze kolela bakufa ki po nini tolo bangolo kwa slogan te tolo bangolo kwa slogan te fumu kimbangu mibutu kumisato na boloko ajua mwasi ya nani ajua mwasi ya nani basango kutu baze ko joie ba mama moyangeli ya bato baze ko vivre en paix mais po balobela ki mabele bino bokanisi Mbuta Lumumba tango baze ko torturer ye ba proposer ye trahison te kasi kando ba bomela ye po boyaka ko trahir te yango Mose Kabila yaki jamais trahir le Congo kasi France batike la bisote yaki pafita okanisi kanda wana batinkoni ba beti nano na fimbo ya nzube kasi po boyaki trahison te ba catholique balobi na ye loba na bato kaka mayo sakola ke zelo kuta to tikio elenge mwasi ya 22 ans tant mosusu so tozolo ba mibutu ku mibale na mibale bozeko kanisa eze 200 ans 22 ans bati e moto po ya mabele bongo boni boni soko bino bandeko ba combattant bozeko défendre mabele mondela ko appuyer bino ayebi ke bozeko défendre mabele te ayebi ke bozende ko trahir mabele na bino yango azeko financer bino ndenga finansaka Moïse Tshombe na sécession katangaise 11 jours après indépendance
asali drapeau na ye, asali gendarmerie na ye, asali na misolo na ye. Belgique est type ambassade kuna. Balandi lisusu diama ya Kasai na Kalonji Ditunga. Ba kaboli Kasai. Bongo zesir soko bino bandeko ba combattant. Soko bino ba politicien yeboze ko ganga libanda, boluki bolamu ya mabele oy, bolamu ya peuple congolais mondela ko appuyer bino ndenga ze ko appuyer bino. Soko ze ko appuyer bino justement pour ayebi boze ba traître. Kimi afumu kimbangu balongo pe bankoko ezalo mabota mabino. Ata boko silika kasi boko panzana te. Mboka oyo ya biso na bino. Na etumba moko akozala molongi. Kasi na masolo biso yonso tokozala balongi. Union fait la force. Na bokasi nde tokolonga. Yambo ya kobima na esiko beta tanzembo soko ya nani. Tia nano ata hymne national. Bana ya fuvamu basali yango na bankota. Yoka na ino hymne national wana. Toko bundana te. Toko kabwana te. Tokutani na poso ezeko ya pona manaka Yesusu. Matondoni. Patiengo, atakundi mapatinetengo, oyo patiengo, moingo atana patiengo, atakundi mapatinetengo, oyo patiengo. Yo peki kolo bango, eba tingie, na batango batiakre, yo te la kakaego.